Bonjour, bonjour, bonjour. Na pesi bino mbote mingi, bino ba yeso bolinga mama Elia nitu mbote na bino nyoso teska bozali. Na pesi bino mbote ebele ebwe ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. De mon côté, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Na pesi bino mbote mingi bande konanga obolinga kangai, obo sepela kanangai, obo disposera tant na bino pona kotala mama Elia nitu to pe pona koyoka mama Elia nitu so na bi. Allô, 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 bonjour. Bana bobenga ba mama bosala nini? Bobenga ba papa. Émission na bino yango ebandi papa nous pour le mariage. Ensemble, suivons maman Eliane Nitu. Bande konanga boyebi ke biso to kana concept na biso ezalaka sur le mariage. Ata to solo pe masolo mususu metozo ngaka na katia concept na biso o etali makambo ya mabala. Yango nde makambo na ko vanda na kiti opona sa nini? Pona solo laka na bino. Mais avant de compter na masolo na biso na koyebisa na bino so bandeko boza kotala ngai na baki ke mois de novembre nso tu bokolemba ngai bokolemba nga mpona bisenga senga na ngai eza na sens nini bisenga senga na ngai ezali ke association Eliane Nitu eza na posa na bino mpona lisalisi bokoka kosalisa association ya Eliane Nitu. Association ya Eliane Nitu eza na ba orphelin kuna na Congo, orphelina moko ezali kuna na Congo, o eza kosenga lisalisi. Toza na mois de novembre, bientôt ça sera le mois de décembre. Bino nanga toyebi bien ke na mboka na biso Congo, na décembre bana fobali ya soso, na décembre bana fobali ya ngombe, na décembre bana fobamela mois jus. Boyebi kaka ndenge elekelaka na kati ya orphelinat biso toza à partir ba nourrisson jusqu'à l'âge de 16 ans yango naza kosenga bosunga ngai ndenge naza boye naza komibongisa makolo eza na nzela mpona kende Congo. Alors mosapi moko esikolaki elongi te yango naza kosenga na bino naza kosala appel de fonds na bino bandeko bozotala ngai soki nzambe atouche motema na yo osunga ba orphelin obengi nga mama Eliane Nitu. Numéro na ngai ezali 06 15 31 69 90. Obengi ngai to sololi otali ndenge nini okoki kosala mpona kosunga bana nakokoka komema bakilo te mpo okomona obongiselinga tala balivre opesinga na kokenda yango te naza kosenga kaka mbongo mpona koka kosombela bana biloko ya kolia mpe ya kolata. Soki nzambe asungi nakomi na Kinshasa nasali ba action na kolakisa bino ba video bokomona ke nasalaki mosala oyo nasengelaki mbongo. Soko oza moto otalaka nga okomona ke okomona deja ke orphelinat ezalaka omona ke mama Eliane Nitu deja asalaka makambo wana nasalaka ngo banda na banda kosala yango nasenga na lisalisi te mais namoni ke siko ofuna senga bino lisalisi po bamama mingi bazali mpe na posa kosunga bayebi ndenge osala te odim opesaka badim de gauche à droite ta mosu mpe bolonaka na mabele moko ya mabe me wana ezali bana bazanga ba papa bana bazanga ba mama bokoka kosunga bango mpo bazwa eloko ya kosala nini ya kolia pena ya komela. Lelo naza na masolo kobetela bino abi ya bapasteur komona bapasteur ya lelo nayebi te tobenga bango bapasteur to tobenga bango banani avec preuve à l'appui emsu tokosola lelo bokoyoka bino moko preuve pasteur alie nzoto ya mwana ya mondimi na ye pasteur oyo aza papa mokolo bible ekuti elobi ke mwana moke amona nzoto ya mokolo te mais pasteur aparveni kolia nzoto ya mwana ya bato pasteur ale yango na munoko na ye ale nzoto ya mwana ya bato mava tokota na kati ya lisolo o pasteur ale nzoto ya mwana ya bato boza na patience toza na mois de novembre nalobaki na mois de novembre oyo ezali mois oyo nga moko mama Eliane Nitu na botama le 28 novembre eza mois ya ba joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Maman Christine, joyeux anniversaire, botama malamu, zamba batela yo, joyeux anniversaire, Maman Christine, motema ya papa Guillaume Roberto, na Toulouse. Wana famille du cœur.
Maman Christine, motema papa Guillaume Roberto kuna na nini na Toulouse. Joyeux anniversaire na maman. Nzamba zala na yo. Nzamba bate la yo. Omona ba koko. Mbota mama l'amour, maman Christine. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, maman Christine. Joyeux anniversaire, mbota mama l'amour. Nzamba mawa, nzamba bolingo azala na yo, abatela yo, bomona bakoko yo na papa Guillaume, bosimba nzete, so bosimbi ta nzete kobuka na bosimbi libende. Moni hein? Maman Christine. Huile d'olive pesile non déjà. Oyo ezaka sanza ya bisengo ya koyembelaka baninga joyeux anniversaire. Toza susu na mutu musu fa toyembela joyeux anniversaire. Waouh! Ma bénie de l'Éternel et assis FMC. Ma bénie de l'Éternel. Nzamba batela yo, nzamba bomba yo, bambulo kokisi abatse koma sous double nango. Mbota mama l'amour, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ma bénie de l'Éternel. Nzamba batela yo, ma bénie de l'Éternel. Pesa ba mama si femme si bango nyonso ya partout bambote na bango ebele. Joyeux anniversaire na yo mama. Oza déjà na ba koko nzamba sunga sko mona ba koko. Merci beaucoup pour la ndenge bo disposer ata na bino. Il faut to seple bible lobi na biso ya bo seple na ba baza na esengo baza ko sepela na mbotama ya mutu nyonso mutu surtout a sepela kazaka na esengo yango wana nga mama ili ya nitu nazo partager esengo wana non seulement na bakolo ba anniversaire na ba bino pe ba bozo tala ngai oyo nyonso botama na mois de novembre. Joyeux anniversaire na ye toki okota na kati ya lisolo na biso ya lelo. Ah, joyeux anniversaire ngo ya mbi yango lelo toza le 7 novembre. Donc ma Christine, moi ça va ta papa Guillaume Roberto kuna na Toulouse abotama le 7 novembre. Ma bénie de l'Éternel oyo assemble la kanasi femme sena oti koyembela ye pa botama le 7 novembre. Bo ute komona ya be ya Zakari ye ezaki le 6 novembre. Ba anniversaire eza ko kende kaka se ko kende. Famille Diker oye. Merci beaucoup na abonné nanga. Ceux qui ont la kangana no s'abonner te kende ko s'abonner na Eliane Nitu TV. Au fini mbala liboso s'abonner, mbala mi balé au fini na cloche wana pour que ozo ba notification. Eza mutu mususu mona benga maman Eliane naza abonné na yo, mais nozo ba notification te pona ba émission, nozo ba notification te pona live. Ya mwana naza ko senga na ba abonné nanga. Ceux qui oza ko ozo ba notification te pona ba émission parce que au fini cloche wana te bandela ko s'abonner, au s'abonner au fini ngonga wana cloche kingo lokwa ngonga catholique po ozwaka ba notification ya émission nanga. Nazana video moko batindelinga awa mona kola semene video te mebo kaka mongongo. Yana pasteur moko abusé na mwana ya mondimi na ye. Jeune fille. Mama na ye amokambi na kati église. Mama oyo azaka nyonso asukola ba ban mabe, asukola ba toilette mabe. Mama mokambi na kati ya église. Mais pasteur a parvenir ko abuser na mwana na yendeka ba mesana ozana milimo mabe pona délivrer yo il faut na auto kutana avant na beta na kota na kati ya lisolo bino moko boyoka mama ya mwana lenga za ko solo qui a mis la puce aux oreilles des parents biologiques de la victime. Mais la mère donne son témoignage et dénonce ces actes. C'est là ma fille qu'on a abusé chez le pasteur. Je prie à moi Sinaï, ça me fait 3 ans, je suis modératrice. Je suis vice-présidente dans le groupement de mamans et la présidente de la chorale. J'ai beaucoup aimé ce pasteur parce que ce pasteur m'a aussi aidé. Pour ça, je suis reconnaissante. Vraiment, pour les services qu'il m'a rendus, je suis reconnaissante. Je ne peux pas le nier. Vraiment, c'était mon père. Je le considérais plus que mon père. Tout ce qui s'est passé dans mon foyer, il était au courant de tout. Dès qu'il y a un problème, je le signale, papa, regarde, j'ai tel problème, même si c'est avec le mari ou les enfants, je lui parle. Il me donne des directives à suivre. Mais or, il s'avère que le pasteur s'est caché derrière autre chose. Par ma grande surprise, lundi, c'est mon petit frère, celui qui m'avait suivi, qui est venu me dire que non, Yaya, il y a un problème qui se passe. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Que non, le pasteur abuse de ta fille. J'ai dit, comment? Le petit frère a commencé à m'expliquer. J'ai dit, je ne crois pas. Parce que j'avais trop confiance à mon pasteur. J'ai dit, je ne crois pas. Il a dit, attends, on appelle l'enfant. Parce que l'enfant se trouve chez mon grand frère à Vindoulou. Et quand on a appelé l'enfant,
Je dis, maman, c'est moi. Je ne veux pas que tu rentres dans les détails. Je vais seulement te poser 2 questions, ma fille. C'est vrai ou c'est faux? Ma fille me dit, c'est vrai, maman. J'ai dit, d'accord. Ma fille me dit, c'est vrai, maman. Après, c'est là où on a appelé leur père. Mon mari est venu et le petit frère a parlé. On est allé chez ma fille à Vindoulou, accompagnée d'un gendarme. La fille aussi a parlé, elle a expliqué tout. Donc le pasteur l'avait menti que je vais te faire le traitement parce que tu as des maris de nuit. Donc si je ne te traite pas les maris de nuit là, à la longue tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas mettre au monde. Voilà pourquoi je dois te faire les traitements. Mais le pasteur ne m'avait pas dit quel genre de traitement qu'il doit faire à ma fille. Il a donné 2 versets bibliques à ma fille. Le verset biblique là où Jésus était parti sauver la fille d'un centenaire romain Jairus. C'est l'exemple là qu'il a donné à ma fille que quand Jésus est allé ressusciter cette fille, Jésus avait fait sortir les parents dehors. Est-ce que vous savez ce que Jésus avait fait avec la fille? C'était en secret. Dieu dit aussi que dans ton moment en secret, Dieu qui est dans le secret te rendra en secret. Donc il y a des traitements qu'il faut que ça se fasse en secret. Et tout ce que nous nous sommes dit, quand vous allez partir à la maison, si les parents vous demandent, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous allez dire même 20%, le 80%, vous cachez. Ça, c'est ce que ma fille m'a dit, nous a dit. Donc, il a dit à ma fille, tu connais l'hôtel, le G7 vers Saint-Kizito. Il a essayé d'expliquer à ma fille a reconnu l'hôtel. Oh bon, tu vas aller là-bas, c'est là-bas où je vais te faire le traitement. Ma fille se disait que c'est le traitement. La fille est partie le premier jour. Quand ils sont arrivés là-bas, il a dit à ma fille de se déshabiller, il a pompé les parfums spirituels sur ma fille, il lui a mis les doigts dans les oreilles, il a dit expire, aspire, si tu te dis expire, aspire, tu aspires. Après si je te dis bloque ton souffle, tu bloques. La première fois, ma fille a bloqué. Allez, libère, la fille a libéré, il a fait ça 3 fois. Après, il a dit à ma fille, allonge-toi. Ma fille s'est allongée sur le lit de l'hôtel. Le pasteur a pris sa bouche. Il a léché le sexe de ma fille. Il prenait cette salive. Il jetait dans les toilettes de la chambre de l'hôtel. Il avait fait ça au moins 3 fois. Après, il a dit à ma fille, pour aujourd'hui, ça va. Il a encore sauté, peut-être, je crois, si c'est de moi, je ne sais pas, parce que je ne voulais pas trop écouter l'explication, parce que vraiment, je n'arrivais pas à supporter. Donc, il a fait ça, je crois, 3 fois, et la 4e fois, c'est à l'église même. À la 4e fois, c'est à l'église qu'il a fait à ma fille. Et c'est là où ma fille a commencé à sentir la culpabilité en elle. Là, mais c'était des relations carrément sexuelles? Oui, la 2e fois et la 3e fois, c'était maintenant des relations sexuelles. Mais la première fois, c'était pas la relation sexuelle. Après, il a dit à maintenant ma fille, la 4e fois, il a dit à ma fille, on doit accélérer le traitement parce que ma femme a mis au monde. Donc, on doit accélérer le traitement. C'est là où ma fille a commencé à se culpabiliser. Mais ça, c'est quel genre de traitement aussi? Et puis, j'ai caché la vérité à mes parents. Qu'est-ce qui ne va pas? Non. Je dois vraiment me décharger de ce fardeau. Mais comment est-ce que je vais dire à maman? Maman est tellement colérique. Comment je vais dire à papa? Papa aussi est violent. À qui je vais dire ce problème? Et c'est là où ma fille s'est confiée à son oncle, qui est mon petit frère, que tonton, j'ai un problème qui me dérange. Vraiment, tonton, si je te dis ce problème-là, tu vas me secourir? L'oncle a dit oui. Quel est ce problème? C'est là où ma fille avait dévoilé maintenant les secrets chez mon petit frère. Et le petit frère est venu me dire, on a appelé le pasteur le lundi, chez moi à la maison, chez moi, ici à André Jacques. Le pasteur est venu avec sa femme, accompagné de ses 2 protocolaires rapprochés. Mon mari a parlé, le pasteur n'a pas pu parler. Sa femme nous dit, oh non, mais si c'est le traitement, si papa avait fait seulement 1 fois, est-ce qu'il avait encore continué de faire, arranger ça à l'amiable? Monsieur a dit, ah bon, d'accord. On a appelé les parents. La 2e fois, le mardi, sa femme est venue. Elle est venue me supplier en pleurant. Maman, pour moi, tu vas accepter que le pasteur aille en prison? Moi, j'ai des petits-enfants, je vais faire comment? Maman, ne fais pas ça. Maman, ne quitte pas l'église. Si tu quittes l'église, les fidèles de l'église seront au courant de ça. Ils vont fuir l'église. Maman, aide-moi. Sa femme me suppliait, elle pleurait. Mais hier, à la gendarmerie, elle a commencé à m'insulter. Et les autres adeptes de l'église, j'ai dit, c'est pas grave, j'assume. Dieu qui est juste, juge, il va nous juger. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Ne pouvant agir faute de preuves après avoir été informé de certaines pratiques observées depuis quelque temps dans cette église par les habitants du quartier. Boyoki, on a fondé terre. Vidéo, batindelingaki mama ili anituyoka. Botala ba pasteur modèle vraiment anzamba comme nzamba za gentil. Pasteur
mwasi na ye aboti mwasi na ye aza na bebe lokola moke mwasi aza na wale ye place fakenda kosepelisa nzoto na ye mpe moya akanga ngo kadene eza te fa asala nini azwa mwana ya bato boyoki paster ale nzoto ya mwana mbala liboso mbala ya mibale ake na ye na nzoto soki mwana nazwi mokumba te soki paster wana aza na maladi apesi mwana wana mama na ye intercesseuse na église bondimi papa yemba reba mangwana ye oyebi ke tabali akobena molaye ya singa na ye paster atali mosika ata yabi te so nake koluka libanda bapaster aza ndumba nazwa kaka bampate na nga na kati église bozomona bapaster ya lelo modeni baza kobebisa kombo ya nzambe bapaster ya lelo epuis makambo paster asalaka eza complicité na mwasi ne mpo mwasi na ye mpe ayebi makambo oyo boyoki ke mwasi na ye aza kobondela mama ya mwana azoba na mama na mwana mama kolonga église te soki olongwa na église bandimi bakoyeba ke yo olongwa na église mpo na problème boye na boye mama kolinga mpenza bakanga papa ye azokufela bebe ke aza na bebe na ye ndenge aza na bebe wana paster akota boloko te mpo nani akobokola bebe me paster abebisi nzoto ya mwana ya moto abebisi mwana ya bato ye azotala intérêt na ye me intérêt ya mwana moninga yatali yango te botala bapaster ya lelo bato bake koluka lobiko bato baye na église mpo baluka lobiko baluka krist aza wapi siko mwana ya boye wabize deja na ye mwana oyo akoza so na mposa akende église mwana akolinga so makambo ya nzambe ya solo wana te bapaster non bapaster botala chaque jour likaboyi mofona bapaster nga nasala bino baémission awati nalobela bino te bapaster baobengisa bana bato kuna na banante baobengisa bana bato na baorléans na babelgique nyonso wana nini oza na mari de nuit nyonso wana nini okobota te nyonso wana nini okobala te paster amikomisi nzambe alola nzambe asali koona se nzambe ya abraham nzambe ya isaac nzambe ya jacob paster azwi esika wana olongola mutu milimo mabe mwana ya bato mwana wana komi na kipabilité paster alobi koyebisa na baparent te eske yo na bato soki omoni moto abiso likambo koloba te eza mabe soki ata moto abeteli lisolo obi lisolo obeteli nga naloba na nga soki alobi loba eza ya solo soki abi koloba te soki likambo ayebi so eza ya mabe to eza ya lokota to eza ya kopanza ngo alobaki koloba te botala niveau paster mwana paster abebisi ye akomi na kipabilité azomona nzambe makambo naseli na paster makambo ekomi kotungisa motema na ye ekomi kotungisa motema suka nango alobi ne nayebisa baparent nanga vérité atali mama aza moto akanda papa aza violent naloba te nakende loba na noko nanga asa nini akende koyebisa mama mwana oyo kutu alobi me eza na bamosusu soki basali makambo abongo esepelisi nango avandi na ye nango avandi nango na motema olie aloba moto aboye batia ye na boloko avandi na ye nango na motema me félicitation na mwana parce que alobi abimisi yango botala bapaster ya modele ya moti est ce que openza obengi mpe pasteur bato bazokende na église koluka lobiko me botala batata oyo ya lelo oyo batata oyo mwana ya bato babangaka boloko lisu te mwana bato mpona mwasi na aza na wale azomelisa mwana yo otali ke non nga mukusa na akende nango api nakende waka na mwana lingomba paster fozo ata moninga age na mokolo mwana bato vraiment makambo otiki na kati ya motu wana mwana na motu ebebe ti soki azalaki vierge obebisi virginité na ye akobanda kobanga ata mibali bapaster ya modele baa bato akolapide bato aboye bolapide bango yango nzela ya lola bato bakokota bakozala mingi te krist alobaka yango ti na bible alobi bokoganga Seigneur, Seigneur, j'avais guéri les malades à ton nom et moi je te dirai non, éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Nyonso, c'est dans la Bible, Christ alobango.
Mokola soka tokomona ba pasteur oyo ebele penza za lifeli ngaye Yesu limbisa ngaye limbisa tokomona ba pasteur bakolela ta babandoke na lifelo bakolela na sa mwi bokosa bato so lati kaza oche cravate pasteur mitala ba pasteur abandoki pasteur ndoki alenzoto ya mwana bato nano na munoko tala pasteur asimbaka pe bible azoteya alenzoto ya mwana na munoko asisi kolia alobi te kolia oyo ekoki te eza na beto nanu biloko botala bapasteur alelo bandoki baza ebele yango wana eza na frère moko azalaka na belgique awa akoma kopekisa bato etonga bokende te ye mo abenga bapaïens ce sont des païens er moko aza na raison mama wana akokotisi kokende na église mobali na ye akolinga so mama nakende na église oyo bapebiseli ye mwana akolinga so mwana ye mama mosana vraimen asima azaki naki église na makambo paster asali bapaster boza koteya bato nini yango wana na ndako na yo paster koyamba te o pasteur auteki mboka moko boye kovandisa na ndako te vandisa ye na hotel na ndako na vanda te esika mpe pasteur aza kosangisa na mwasi na yo te pour éviter les problèmes bapasteur bamingando la plupart nayebi ke bobenga na bino ngai soki namoni nimero ya pasteur ebengi nga oyo nyonso nalinga koyamba na nga te nayebi nde nazoloba na bino boba vérité nde naoloba boye bakobenga nga oka non pas toi il fallait pas toi tu ne peux pas dire ça mama regarde bakomi kotalisa la Bible nous dit mais na makambo boye bakoloba te ndenge makambo boye tokolo est-ce que nga mona lobi j'ai rien fabriqué vous avez entendu la vidéo ce n'est pas moi c'est la maman de la victime qui vient de parler j'ai rien inventé pasteur alelo voilà makambo nanga tosana bino yango botela bapasteur à modèle oyo bapasteur à modèle oyo quel genre de pasteur kaka kuna dadi otiki mobali no na nzala dadi osali boye mwasa dadi aboti ma pasteur akota na église yo wana osimbeli esaki omemeli esaki mwana bitindaka ati yo ngati mama pa nange lekaka ta moke te eleka te jamais mpe kooleka jamais tamona mwasa pasteur ogumbameli omoni pasteur ogumbameli mais mobali na yo moko ba réponse mabe na ndako ya mobali aloba hani nango boyeko wahame dadi alobaki eti na dadi alobi sanya kitoko ochela yango dadi soki dadi aye na ndako ozosala kitoko opesi dadi mobali no alela basani totoka oyo kolengela dadi kaka boye aza na ye nzambe te aka mutu lokola yo aza nzambe te aza kaka mutu aza nzambe te tobanga nde nzambe tolinga nzambe tobanga ye yango wana ere moko malingo okenda te na baeglize abanga basi oyo bapasteur ya basi ke bapasteur oyo baza na balinyoko atebe oyo baza na 3e pied oyo bato baproblème baza na makambo babomi na mitema na bango nasakana te babebisa bafia baprotokole ebele bapasteur bafia baprotokole ebele bapasteur babebisa bango epuis bino bozalaka soki oza na kati église babandi kaka ye ndeke ebele shesheshe okwei ye ndeke ebele ntango église eyesila mwa kaka paster bobenga nanga ser wana ser akokende paster abandi baprophétie ndenge oza wana oza na milimo mabe oza na bomwa makambo yango paster alobi na mwana nini ke oza na ba mari de nuit il faut na longolo mari de nuit donc nga na so tobeti nzoto na nzoto mouvement du corps wana ba mari de nuit sa nini elongwe sikoyo ekota mpa na yo paster mpo oyo oza nani bible kutu obimisi molimo kutu molimo ekei moko baye kozonga soki 700 nde bible eloba place wana na bosani yango mwa moke en tout cas botika koabuse botika kobebisa kombo ya nzambe bapasteur botika kobebisa kombo ya nzambe eza malamu te bapasteur oyo nyonso baza na bakomportema motindo oyo botika kobebisa kombo ya nzambe na juge bino te nalobi bapasteur nyonso tu te soki nazoba bapasteur parce que yo mpe soza na etikete ya pasteur oyebi kososala makambo ya boye tika yango soki oza na etikete ya pasteur zala exemplaire soki oza na etikete ya pasteur kobimaka na basi ya bandimi te soki oza na etikete ya pasteur kobimaka na bana ya bandimi te eza mabe eleki na moto akesaki numba na balabala
eza mabe makasi botika eza bien te o boyoki mama mwana moto alobi ezanga te mama na mwana botika bapaster eza malamu te. J'espère que ba maman na papa batalinga ba comprendre. Botika ka bana bakendaka ba veiller te bana basi. O mwana ke veiller. Ba para botika ka te. Botika ka bana bakendaka ba veiller te. Oh veiller zali maman le bitenga na nga fatigué yo kende. Jamais, never. Faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Oh mwana ka kende na veiller zo tinde ka kende na veiller. Nzoka pasteur atela ka bibelu peza na bibelu vanda kana pasteur abula ka déjà bibelu. Bo bibelu e mi pende. Yako soko tiso mi pende susu elia susu ba pondu. Mu pende vani gi. Pasteur atala ka po pasteur na za abane ka ko bule ka mona zo réfléchir. Mwana oyo. Mwana a pointé qui est déjà. Et ça hasard a préparé qui déjà la morale n'est que moi non nga fona tali sanzela pasteur andoki pasteur ndoki en tout cas na kanisi boyoki o na lobi e utika ya pa na ngai te e uti pa ya mama na mwana na pesi bambote na ngai ebele e pa ya papa Roger Kelakela papa Roger Kelakela na pesi bambote na yo ebele pe mbote na libota na yo mobimba papa Roger na pesi bino nyonso bambote papa Roger Kelakela na pesi bino bambote ebele peselanga libota mbote loba na baona basabone te na Elia Nitu TV basabone pour que barataka ba émission ya maman Elia Nitu te ma Jackie na Londres na pesi bambote na yo ebele mama Jackie na nga na Londres nzamba batela ona bana place oza kuna na Londres yanga ya pasi pe ya bisengo ya be ya Zakaria kuni na choka na mpanzi yabe ya Zakari yanga ya pasi bena bisengo ba bizu ebele ba bizu na bino nyonso lisali se famille du cœur ba bizu na bino nyonso ba mama ya Toulouse ma titi la ngolaise ya mete na nga na Toulouse zo papa edo cheka na seka kanongo sala kawana bakisi mo couverture pona lelo to suki wana kanda na baki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki. Tata nzambe kalusaku muna nzamba nube shineni bana betu bons. Bye bye.